Maman Rigen et Boni maman, mes condoléances maman. Merci. Nga maman Rigen. Nga mna bota Rigen. Rigen a kota musique à Genève. Siko Rigen nga na ndima Rigen sala musique. Siko Rigen tango oyo azate Rigen azongisa molimo. Mais sana moeve mate. Ana osenga pana yo olendo sunga ngai pona Rigen. Blaise Bula. Nga maman Rigen. Rigen président. Na sengi osunga wana zana bokokite. Blaise Bula nga siko maman Rigen na zo oloba. Azala mingi ya koloba pana yote. Nega la sengo okokisila ngai osalela ngai o ede ngai ndenge Rigen azongisi molimo nazala bokokite yango na lobi pana yo na lelelu yo o ede ngai. Soutien côté financement, soutien financier au faut la makasi pour n'obsèque Rigo Star et les Kabiens pour toucher charge mingi et pas Blaise pour Blaise à l'oua papa nae. Donc to sengi Blaise Bula naebi kozo kabiso pe Holanda sunga libota yoza papa rebi papa ndera zala na bana nae. Rayeniat rayemam rayengwa kase dia daga na kedenge ma kedenge ding kwe koto kedenge ma kedenge ding niaja mama ngwa kase bana kini ba momi batsepe ba goma baburo bana kini ba momi batsepe ba goma baburo bana tongo direbole tonga bangwa tonga bangulwe. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de binom cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il y a un sérum sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata, et puis aussi ils ont un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous on a d'ici gel douche, tous on a grand format, na petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci peau. Tous on a d'ici cheveux. Oyo ezo kolisa suki cheveux abîmés suki oyo ezo kata na pamba suki ezo na teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya cheveux blancs kosa na ngona huile na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya cosmétique nyonso toza pe na médicaments dans le cadre du laboratoire CRMTA, tout la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien. Oh. Donc, mais ceux qui font donc en tout cas, ça y biso pena non petit frère, t'es ok mano au boya pour la bonjour. Bonjour. Ça ngai, ba biso kuna na likolo massa ya oh mais ceux qui font ti asi biso siko ke non camarade ya leki ya Rigen asalaka voilà leki na leki pena pa yemi artiste sous leki na propre bon ça va bo bengela biso no gas leki ne benga na chom monanu leki ne propre ba bengela biso ba po ba sai biso ba bike no maison qui fout ne yango le truc qui n'est pas petit Rigen donc ba biso ah ouais siège il y a leki ya Rigen asalaka donc ba massa il y a leki ya petit Rigen donc siège na bango ba bengela biso ye ba la poto ba la mokili ba bengela biso leki na ye aya pour to ba ramener ya non ba tuma ba ça fait beaucoup tana bango ouais ba télé yo ya show ya pena show télé réalité te yo ya ka ba za posa na yo
C'est au sol, on a mon grand père. Ça. Allô? Ouais, mais c'est aux Arabiens, c'est ton monio, tu planifies moi le mois en cas. Tu oses l'openza. Ah, tu oses l'openza à la maison qui funda. Bah, ma salon va bien et ça la bien. Donc, ouais, tu oses l'openza siko. Et ça la bien sur tout le monde. Merci beaucoup. Ok, tu oses là. Azobi surtout comment tout ce que tu as planifié, tout comment la Palestine au Salabie. Merci beaucoup. Si l'on a le boyo, ça me pense que les artistes Rigo Star. Artiste? Bravo, bravo. Ah, bon. Les gars rigolent maintenant. Les gars rigolent. Yé openda. Moi qui to quoi? Yo fasse bien vous. Fasse bien vous. Yo fasse bien vous. Display bien. Mais est-ce que tu retiens le micro sur la bombe? BTA, c'est bon. Là, il dit que c'est micro Zali, non? Tu as le micro, tout sur la main, moqué, tu es bané, tout comme ça. Tout planifié, tu vas masser comme Bazali, et ça, la bien ma casse. Pour les capitures, gagne. Baki, alors soit invité. Toi, c'est la mission en danger. Nous sommes là, nous sommes pour la Blaise Boule. En tout cas, mais la nostalgie est de Rozonga, comme les Kinaz artistes. Tout l'ingapé au sala, tout mec un peu pour revivre encore la nostalgie et ça a bien ma casse. D'ailleurs, ils ont fait ça. Tu as mon micro pour le bara micro. C'est parti avec David. Merci. Très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers notre émission, le News de Star, le News des Stars, où il est car la chaîne Abino, la voix du peuple. On n'échange pas l'équipe qui gagne c'est nous, la voix du peuple. En tout cas, fidèle internaute, ming commentaire, ming zate, ming vivacité à marche avec Nenge Zalara et Ozalate par rapport à Sango Tozana Sango Yadei. Au binus boyebi déjà au peut éviter de quoi apprendre bino que l'artiste au boyebagi na combo ya Petit Rigen ou a évolué à pembeni ya Blaise Boula ou a évolué à pembeni ya Kofi Olomide na un temps moko boye ne plus asa se sont vite et c'est ça yango sali keto kititi na mabele mamende balobaka na mabele na ye passe banda ko uta na quartier na ye to mec un peu ko matibisika ya famille to mec un peu ko planifier to yeba juste ezalaki nini problème ezalaki nini mais c'est ça mais c'est bien bon na nzela pe to yeba ici biso habitant et ça un petit frère na ye 200 les qui na ye propre azap artiste un musicien ayemba kapé aboaka kapé lokola kaka rigen. Et surtout botiko mona tout nde tote ko solo la ba massa na ye to kutana ba massa ne ba solo li ba planifier ba massa ne ba bengi massa na bango aya noki pa kutana na biso ameke mpe ko fongola mo moke amema biso pe na nzela e ko sala bien makasi ndeko boni bien artiste comme nani Scrabada yoza petit frère propre ya Rigen petit frère propre bobota mindeni donc il petit Rigen qui deuxième moi liboso il y a une clé, il y a balayé, après il y a Charamat, après Cadès Nabiso Miradi. Donc il y a 5. Rigen Azagi 3e. Deuxième. Yo 4e. La 4e. Mais au juste, petit Rigen, problème est nini. Akufeli nini. Pour brisque, batuba, qui a akufi brisque, batuba sotoka. Na minute où batuba sotoka. Au juste c'est nini. Bon, fait moi 4 semaines, il y a un autre bandagi. Moi corps est ombré moi ndam makolo vimba ki bajar moi bongo donc même vendredi mère a bien là habiter joyeux royaume tout sur l'année bien bon que n'est pas ma sœur comme to que n'est ma sœur vendredi on a 5h tout le que boaki mais moi la sauté
azati si tokelandi kuna pa oncle na lupango ba mère na kitoki mosi kombe ba biazalera kuna andro yemba na omela ba whisky kuna pe a déplacer ka bo tout monde epete samedi on souffrier frier tout suite si le dimanche na tongo esi so ba moni na terrain bale avant ni kuna ba masala ba tipeni banani ba lofu banani ba moto veto soyo te ngambo bokena binonga no yanga mo si eleki mo ko mère aleki na biso ya Sandrine na yeso na moni rigeni ko ngala kina ba mai talaka ngamo mwasi moina memezati si biso moto ke to zina na zuya ndera banani to kona to zie o bo sa ni nga to yepa na yo o te ka bochanga na mukongo na ko tambola si to ye na ye do meme na mukongo to mi place na terrain on a payé madame a payé tina zuye to yene ti parler on a santé na izara bien te on a dimanche santé bien te si habité na yo passe ma pia mai na papier mai ameli mai lali tanga lali wana mama mo la muki bo pia ngati si on peut papier ke boye ameli nga muki atika sundula ngo longola nga changa na sanzete na zo mpepe na kina cheti na sanzete tufani kuna na ser tufani botika bokena bino tambola botika nga na va na leze ti ba mo nga na isete place na la mo ekoti chana longolo awa na kotso na pale ote botika ka moyo sala nga mo bien ninga pe le jour ntono ke na biso ndule yaki ndule foto beta ndule na koti na zui kantina sokoli tana koti kala ndaku ya petit sœur na benga et puis ya rigena to pe ma bien te ko pe mbangu ti to ke benga mère na église to ba ye passe assembler ay bon meme na hôpital si to meme na centre mo za le premier na biso ben si biso ke makile a été makida 6 grammes ma ipesati wa pema na sala na babite to pese mo tonga mo kalime mo pema ne kalime pema wana abi oposomela nga miliki donc te bo pese fanta habité fanta te bo po nga miliki na mela basomela miliki na mela ta mela to les jours on a télé matazo télémi asi yande lo ngona mbetu ngona van c'est afai na mbetu na fa na mbetu wana mera talega e pa tala mera si tiko yesa mera tiko tala ngai atiko tala nga bongo na kufa nga tena na bongo na kufa te ti avant nga ba transférer biso il faut que ngasa na biso ya kana biso ti si to matine sana bongo to matine ti kuna to komina sana ba sengi fiche à transfert na pesi bango na si bango fiche bobo ke kuna nini na réception kuna bobo ça nini fiche ça si fiche ko bobo ke na labo tout ça si ni ma labo ala nyosu pour ba retraiter mouton donc ezwaki mo temps si to ngai na bimi wana tiki ba mère ali na biso singa tezwa chombo na benga bato kimbanseki pour yebisa bonke tozana na sana ina komena pe boye chombo charge ici vraiment la gana vie tina bord na benga mutu show nina benga na zila pili na charge na ba mère ba oganga via dai mais lelo oyo mawa mingi pasi mingi mais en réalité comment on a rigen l'artiste est homo kilebi kotala lelo oyo ndenge avant kufa eta naye ezaka subiente petit rigen juste ezala nini abela akoma baner ou bien ezala kinini juste pour kotala petit rigen ndenge azaki avant kotala ina nesima ndenge akomaki azaki susu rigen te o bato bayebaka bon fait egira tala ba déception pe tala zo déception trop déception na nini na musique oui moi ndo bisanga petit ngana robeta suna orchestre mututi na beta pas blaze tanga poto na kinati na beta pas bozi na boira kutu fort et comme na tanga poto ngana tikali bato suba ke donc banda ba nini alande ndo sale bongo ba normali wana akome mutu komela ba kuiti lo mo bongo komela ba dringi na mutu ermo et comme rombrier est-ce que lelo auto ko koloba petit rigen asa ki pe ba ninga banda ko kotala que ba ninga ne ba musicien au pe ba ça na bongo peut-être carrière ensemble rien ata mutu mo ando yaide ata mutu mo te okoki koloba nini lelo oyo leki na ye okoki koloba nini na ba groupe oyo rigen na beta net par exemple mutaliboso to ko bana na Blaise Bula po lelo oso mokile baki rigen ezaki Blaise Bula
na habité aloba kutunini il n'y a que ajo apesa. Merci beaucoup na habité ndeko nangai nini oyo ko ki message nini ko ko pesa pour n'obsèque ya petit Rigen et les Kabien message nini ko pesa. Bon merci ngalo na singa na ingénieur Selebou petit Rigen aki élément na yo tant batanga batala Selebou batanga ba mona petit Rigen on ngala singa ngara soutien na yo na DAV pour tout le monde peut passer l'air balonga BCBG mais papa Chirazoa matanga na charge baba bia balonga ba quartier latin ba ko faire no bazwa charge on ngala singa ngara soutien na yo pa na biso ezala moi bien l'aura est grave na osenga yona. Merci beaucoup le général Selebou message bandeko ba pesi ngwana en tout cas ndeko za maeli mingi pesa azana sagesse pe na boania mambo lobi za vrai tout mon papa chéri je suis bien piano moto pamba asora pe charge et obsèque qui est cellulaire au cellulaire azaki soutien na BCBG tout mon a confié l'omide aswa qui pe charge wana ya babi ndonga oyo babi ndonga asala qui soutien na quartier latin l'ingénieur Selebou et au sala bien soki le lomo ki le bara Rigen yo moko lo ba ngo ki azana 9h30 yo moko lo bara yango. Merci beaucoup artiste balela ga na loyembo babi ga yo suppose artiste et musicien Toyoka na solela ngai na solela rigoe na solela ngai DJ Kifunda solela le roi Mandela solela rigoe na solela ngai on a ya moi ko la vie mais nostalgie to ka ba nostalgie ayemo sambela nanga nini yango pona blesser boula notre père qui est socié que terre ne vienne sambe pesa lopemba tambwisa mokili na ndengo kelaki yango mapamboli ye sopana mapamboli ye bakesama edede mwana kaka héritier ya mbemba salon Frankie si blessé de mola yeah voilà pour la fille Misa yaka ndeko yaka voilà oncle yaka s'il vous plaît tout pour ça maintenant oncle ça fait très mal oncle boni ça fait très mal bon mon to kiti sur terrain place oyo Rigen azala ikovanda ndeko na mono ki pasi balobio oncle Nino Kanisi. Bon, sango Rigen a encore un lobby pour ngazangiringi. Abima iton na un soir de vie va bengi va monter Rigen a sont invité. Donc il déranger et ça là passe makasi pour Rigen ala mutumo a okindene va place msusuma. On a tongo à côté du bino à talibino à PCPS bino va monter pour y on doit déranger ami oh n'avait pas oncle nangai. Mingi on déranger pas tout là. Bon, pas César Makasi. Pas Bénéa Makasi pour te mettre ça dans pétro. Te mettre ça dans trop. Bino famille bo senga nini. Toki leki nenga lobi babio oncle. Leki a pesi message na Blaise Boula. À ça là quelque chose à penser na Rigen. Yo étant que noko, est-ce que vous soutenez message ya leki? Ouais, il faut la soutenir. Rigen a artiste moi munene o ebani batutu baebi pe ba evre ne pe ezoloba. Bon, to sengira rakie baza mtema malamu. Baza la confiance et artiste na bango asala ba musala po lelo ko eba na msupe o Blaise aebana ki ala parce que Rigen asala ki pe pas ça. On comprend? Donc soutien côté financement soutien financier au Fouet à la Makasi pour l'obsèque Rigostar et les Kabiens pour toucher charge mingi et pas Blaise pour Blaise à le roi papa nae. Donc to sengi Blaise Boula naebi kozo kabiso pe Holanda sunga libota yoza papa yobi papa ndera zala na bana nae to sengi kaka au soutenir biso. Donc, nous sommes les gars bien.
Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Boro m'a biso tina ndako to comme petit ndako to mon na place Rigen Azalaki? Ouais. Problème bien. Merci beaucoup bandeko nyonso. J'espère que tozo kende ndeko yaka etaki artiste Rigen pa binisaki bato. Tango yembi wana tangisi bato ma ya misu. Sko popa ngusa bato ma ya misu. Est-ce que ko boire appel au Rigen à boire? Toyoka ba. Nyangala kade. Dala nyangala kade. Gadana gadana. Dala nyangala kade. Gadana gadana. Kilomboka kwesa igore mwamba. Rayeniat, rayemam, rayengwa kase. Diadagana gedenge ma gedenge ding. Kwekoto gedenge ma gedenge ding. Niaja mama ngwakasi. Bana kini ba momi batsibi bagoma baburo. Bana kini ba momi batsibi bagoma baburo. Bana tongo direbole. Direbole tonga bangwa. Tonga bangulwe. Tonga bambwa. Tonga bangulwe. Tonga bambwa. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Nabangela kie na monte wana na monte wana bangela kie na monte wana ya songe Rigen na bangela kie mais akomi l'ingénieur oncle Moloscanto neve na yo adena mabele Moloscanto petit Rigen na suna vite to sengaka soutien na yo susu na bosani bosi bozana aleka pe pa père bosi bozana bosi bozana ve nyos to sengaka za soutien kaka. Mais ngape na osenga l'ingénieur artiste et musicien payé yo. Et ça la peka beso pour quand pour artiste et musicien. C'est ça. Balobi ke no Rigen alobaki kombo sala nini? Kombo bongate. Poni alobaki bongo avant kufa. Po ayebaki ke petit n'est pas soda. Ayebisio kombo bongate. Kombo bongate. L'ingénieur maloba moyi alobi na mona na leki na ye abi tanga ngaka ta motema bisi abi kombo bongate. C'est-à-dire que kombo ya Rigen etikala. Car yom toza pont. L'autre comprendre que oza pont ya artiste ya libote ya Rigen. Et ça la peut bien l'ingénieur Sokotalika artiste eux. Na même atteint un groupe et ça la bien. Merci beaucoup to lingabo mabiso le panga famille place sali. Visible la l'éternel du titre na osenga na bino monsieur Gauthier Bele tozo kende meno na lupangu ya ba petit Rigen toko makuna to meka peko solo là. C'est parti à une image avec Dari Duante ça pleuille. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko nanga partout dans le monde de Bozali bandeko nanga toye esika ya famille esika oyo wapi famille sangani pona olela Blaise Bula ti bomoni nga naza entouré naza awa na kiti eza sango ya lokuta te eza sango ya solo ndenge tozali awa famille mobimba bandeko ya Rigen bazali awa baleki ya Rigen bazali awa Mama po boti Rigen azali kaka awa na minute oyo nde tosoloba. Mama oyo andimaka Rigen asala musique
Pour ceux qui aboya ka Rigen ngaka sala musique té. C'est kandimaka. Azape kaka bande ko Rigen bazali na habité. Ndeko nanga yo totino depuis le colo omeka avato kende omeka pe ko présenter biso moko na moko aza nani awa to bandi côté ba papa pona lokumo ya ba papa. Koto to za na banani. Bon, to bandi na père na simbelo micro. OK, to bandi na papa Jérôme, papa Rigo Star. Papa Rigo Star. Oui. Papa Jérôme Boni. Oh, OK. Merci beaucoup. OK, papa Aza papa nani ya Moboko. La papa Moboko. Papa kaka. Papa Moboko. Merci. Ah, tu es pas oncle Willy. Oncle Willy. Oui. Bon, ngai noko Willy noko propre ya Rigen. Noko propre ya Rigen. Uba ba yike na kene pe ba noko nanga ndeko ba na ke ba noko nanga do ngai nde noko Willy. Noko zongela yo tout ça na présentation to ye koto yo. To moni ba ndeko koto yo. Koto to ça na grande sœur. Boni. Mbote papa, ngai mama kulutu ya Rigen. Mama kulutu ya Rigen. Mama Rigen de leki nanga. Mama Rigen, mama wabuti Rigen leki na yo. Leki nanga yi. Toye Maman Rigen et Boni maman, mes condoléances maman. Merci. Nga Maman Rigen. Nga mna bota Rigen. Rigen akota musique na à Genève. Siko Rigen nga na ndimaka Rigen sala musique. Siko Rigen tango oyo azate Rigen azongisa molimo. Mena sana moeve mate. Ana osenga pana yo olendo sunga ngai pona Rigen. Blaise Bula. Nga Maman Rigen. Rigen président na sengi osunganga pona zana bokokite Blaise Bula nga siko Maman Rigen na zo oloba azana mingi ya koloba pana yote nega la sengi okokisela ngai osalela ngai o ede ngai ndenge Rigen na zongi simulimo azana bokokite yango na lobi pana yo na leleli yo o ede ngai na suika bon. Merci beaucoup l'ingénieur Selebou na yebi ko za ramte malamu na yebi ko za malamu. On a un message à maman. Où est Bouti Rigen? N'engé maman lobby na mnoko na ye que Anzima qui mona sa la musique. Na 9 ans, demi oyo moro lobaka. C'est-à-dire qu'à zaka mineur. Mais maman na Anzima ka a sa musique pembe na yo. Alors bien ça la possibilité te, a ça la moyen te. L'ingénieur c'est le boulot na moni na limité que même na relation oyo za nango obsèque Rigen et olemba na yo na intimité. Et ça la bien fierté na yo et puis fierté à bana wenge nyoso. Et ça les kambo ko li bana wenge et puis et ko li musique congolaise. Merci beaucoup boyo qui message l'ingénieur oyo qui message et à maman oyo aboti Rigen, maman biologique oyo mama zemi ya Rigen. Oyo ndima pasi ya Rigen na maternité. Oyo pe ndima ki kena âge wana Rigen azaka nango asa la musique. Merci beaucoup. Tokomi Kotoyo, grande sœur. Pardon. Boni maman. Tozali bien papa. Ngai mama kulutu ya Rigen. Sango tozana moka sango liwa Rigen. Pozo sala biso passe. Ndenge ka mama na aboti Rigen na lobby. Tozo senga pa Blaise Bula. Kanisa ata alika moko o Rigen asalela yo. Yo moko zali moto zalaka tina koyeba okosala ndeni. En tout cas merci na suki na kande ngwana na pesi yo merci mingi e botonse mingi kanisa atanlika moko. Merci. Merci beaucoup Toye petite sœur Rigen. Petite sœur ya Rigen. Bonimo. Bien ya. Yo petite sœur Rigen kombo nani? Charmante nga petite sœur Rigen. Na ole la kapa Blaise Bula. Président Blaise Bula, Rigen zaki star mnene na kin ilazon simolimo na ye na osanka soutenir biso na mingi olobate. Tant babi gaza petite sœur yo petite sœur ne tant oublé bande ko sa section no saki de botami na bota même na zeno muki. Saki muki bande ko salo bien. Bien makas. Pona linga ki ope makas po na ko kolobate mais na suki ka wana. Merci beaucoup awanani. Kadetson. Mon asuka ba Rigen. Boni. Bien. Kombo nani? Mira. Mira olobi nini? Mon asuka ba Rigen. Na bika président Blaise Bula sunga biso. Non. Na o abakisi biso o izangi.
On a le moi. Tout ça qui déjà merci beaucoup. Tout ça qui n'a décollé yo photo ya Rigen yango yo, c'est ça. Photo ya Rigen yango yo. C'est ça, Adieu Petit Rigen. C'est ça. C'est ça quoi. Ah, c'est Maman Lélé. Maman Lélé. Merci beaucoup. Merci. Et ça, toi, la famille, tu solis vraiment la famille. Noko, na habité Noko, tu pousses à pembe na Noko. Maman a woloba mingi te, maman za na pas si mingi, moni mutu oyo amemizemi ya mwana na ye, za rapasi ko kabone ya rapasi. Baba rapasi ya ko kufela yo pe kufela ndeko ba pasi wana. Biso to yiba douleur o to perdre ba papa. To yibi douleur ni to yokaki. C'est ça. Noko habité Rigen tia kufi brisque batu ba habité brisque boye. C'était quoi au juste? Bon, problème à Rigen, ce qui n'a lobby, n'a le bangoti na souka. Et ça longue histoire. Et tant que n'a non qu'on aille, mais n'a s'appelle quand même nengi boye, mais n'a zo senga kaka passer le bout l'ingénieur. Ameka ko soutenir biso parce que na moment oyo Rigen aza artiste oyo ayebani monde entier. Ce qui a reconnaître misala nyonso o Rigen asala na kosepela makasi ndenga na banda kolinga ye temps en temps à soutenir biso kaka. C'est ça on a un message au basengé bon donc on a évité est-ce que ça na ça peine ba oyo partout dans le monde bandeko balonda biso na mokili mobimba émission onenge zo le kaboye ba bazolanda biso monde entier et ça peine ba oyo ba sepela ki na ba Rigen ba sepela na misala ya Rigen ba sepela na voix ya Rigen ba sepela na musique ya Rigen et na mutu muso akoloba ate ngai na lingi na tindela ta la famille wana ata mo ne fiske mbongo ya café na matanga mususa ko goloba bite ngana tinda ta ya mapa ne fiske basomba ta mapa jour ya matanga wana izala mbongo nanga bako contacter na numéro nini numéro nani oyo OK OK ya moi non OK numéro oui oui la simbelo micro bandeko no ba otala o tout bandeko linga Rigen ou peut-être le bayo ki sango oyo o peut même baza surpris na sango oyo o ba ko ko tsamo loboko ba lobité ngana chata moi quelque chose na matanga ya Rigen basomba ta moi mapa ngana chata moi quelque chose basomba ta café na matanga ya Rigen balingi batinda yango na epa ekoma na famille balobi epa ina yo numéro wana ezali pesa biso numéro est-ce que vous avez une identité complète au koki ko zo mbongo na ba chance nyoso bon on a MPSA te poto MPC ça la raté ezali identité ezali OK en tout cas ba o nyoso ba sepena na misala ya Rigen soko lingo sunga pour na pisa ka Rigen $50 na yo, $20 na yo, $100 na yo, combien na yo, 200, oh 1000, oh yo lingo sala. Kobenga bisote, koluka pe bisote. Numéro yango bazo pesa. Yango nazo loba, pesa numéro. 089. Donc au tché préfixe RDC plus 243 89 lobby. OK. 620 88 83. Pesa yango bien maman. Pesa yango bien malembe nyoso. 089 620 88 83. On a répété? Oui. 089 620 88 83. Ce qui va bengi ba kozo mbala mo. Zwangai. Kombo so ba bengi ba kutana kombo nani? Charmante. Charmante. Merci beaucoup. Deuxième numéro ça t'est. Oui, deuxième numéro yandeko soki bo bengi en tout cas ba numéro obo bazo pesa baza ba leki propre. Il y a Petit Rigen. Donc baza ba leki. Obisa biso bobotami combien? 5. Bobotami 5. Bobotami 5. Rigen azaki quantième? Deuxième. Deuxième. Ya liboso
Il y a une clé qui a déplacé. Sima Rigen, Sima Charmante, Sima Yo, et puis Sima Yo. Donc, deux garçons, hein, 3 filles. On a 3 filles. Donc, Yaya Liboso, Ndeko Niklet, Azate, Ndeko Rigen, Oyasu na Bomoïte, na Sima Ndeko Nabiso, na Sima Ndeko Nabiso, Mona Tsuka, et Rigen Yeyo. Perception numéro, Moussou Sogo Kaba Bengi Kuna, et l'équité Moussou Bakoui Zoyo. Numéro 090 560 15 14. 090 560 15 14. On a le numéro là. On est tous les temps les gars. Surtout dans le graphe dans le bas. Au moni le so asinga komona komba rigo boboya. Donc rigo ne biso. Biso no moni boy, biso ne rigo. Po bele balinga balia ba sabe miso balia na simari. Biso ne rigo mutu omoni moteli bonani kingani bo na komba alobe na komba rigo aza moyibi. On nyalo bagaya on c'est le bout ingénieur yali kamba wenge tona makila wenge défendre wenge rigo asala ma omine ne pas na yo on se soutien à on se toujours merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Bandeko, merci c'est ça. Yango wana en tout cas bomoni ba numéro oyo ba pesi awa yango wana ba numéro oyo au sepela na musala ya Rigen okoki kopesa quelque chose, c'est ça. Awa eza en famille. To kuti en famille baza ba onyoso bazola déjà libanda baza en famille. Yo sepelo lobi ke te Rigen comme famille bazola libanda na lingi na soutenir ata na moins $50 na soutenir ata na moi quelque chose et ko aider ba onde bazola la libanda déjà en tout cas ça là yango irozala bien na yebi ke bomelaka ba champagne bokendaka besika onyoso boko kende c'est ça message yango wana et surtout na yeko comprendre eloko moko awa famille message clé eza et pas ya ingénieur Seleboul en tout cas ingénieur Seleboul famille zo lelaka na kombo na yo osa quelque chose et ozala honneur na yo et ozala honneur na yo et kotikala na mitu ya famille oyo soko sali quelque chose le jeunesse Seleboul ta yango soko sali quelque chose et osala bien makasi ba utiko tanga je suis surpris batangi ndeko cellulaire o longwa ka pasa ki pembeni ya chemin penate mais tanga kufa biso sokenda et ben ba cellulaire na 109 tomona ndenge papa Chéra zalaki tomona soutien 100% ya BCBG même ya Babia na 109 tomona soutien 100% ya quartier latin ya Kofi Olomide et alors nebembe ya Petit Rigen tomona soutien pe ya 100% ya ingénieur Seleboul et où ça la bien makasi famille ko sepela yo ki message à maman et où ça la bien makasi vraiment to bandi okoma na suka na yebité na famille nani o azana liloba suka o akoki ko bakisa pour to clôturer vraiment na suka nani o akoki ko bakisa liloba suka nani akoki ko bakisa nani akoki ko bakisa mama nani akoki ko bakisa obesate bon liloba suka na bakisanga maleka Rigen to sengi karande lisungi ezala tozana minga kolobate to mi pesi karande pa na yo président Blaise Boula donc sunga vraiment monifsapso honneur wana op bozaki na ona ba moya Rigen naza minga kolobate sunga bisoka. Merci beaucoup message bomoni clé point bandeko bomoni si bandeko batondi bazali awa quartier Mobimba donc c'est à dire que Rigen azati. Les théâtre té. Azali se sont invités. Asuna bomo été to mona été. To lela na ba oba olela. To sepela pe na ba oba o sepela. Papa Chéra Loba, on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Na habité ndeko. Yo vous a musicien. Yo za musicien. Téléma. Musicien tolelega na loyembo. Tolelega na loyembo. Et surtout toyoki quartier balobi ke avoir kufa lobaki kombo bungati. Sagala nango. Congo Kinshasa luvungu la meso oya Congo Kinshasa luvungu la meso Franco ngolembo ngwabana mbogo yo ayaya dia fongo la meso dia tale kia dia
alengeta balumuna mwana ndumba bebele yai ngeta balumuna mwana ndumba bebele yai na lelo supe zobila yo kingundu mamolingi okoti ya ofele silikoti bwe silikoti obini okoti noko bia liwa monna ole lisibatu noko ngape na obeta mwelo wa mke Merci beaucoup vraiment. Nous sommes arrivés à la fin. On a aussi un mélomane à bonne musique. Bino mélomane à bonne musique, ça quelque chose. Ça fait du bien. Na sengi na rizibula warana Paris olinga peu musique, oza mona wenge lo bara mona wenge. Moi 50 na yo 100 na yo na famille au sala bien. Na sengi na Gauthier Bell le roi d'Angleterre. Olinga peu musique olinga ba musicien congolais. Moi quelque chose na yo na famille et au sala bien. Na sengi na maman Monique Mongani ozaka mutema malamu. Moi quelque chose na yo pe na famille au sala bien. Na sengi na Jupe Batik depuis Lyon. Olinga musique. Quelque chose na yo pe au sala bien. Ba o nyonso na tangi na o na tangité. Moi quelque chose na bino na famille et au sala bien. Ba numéro ya ngwana ba pesi. Bobenga ngate. Bobenga ba numéro oyo wana soko ngotinda quelque chose. Benga ba numéro oyo wana. Otinda quelque chose et pas na bango et au sala bien. Pour ngai en tout cas ciao. Malasima. Merci beaucoup. Tokozala wana oyo pe ba kosala quelque chose na obsèque ngo. Tokotanga kombo na bango. Mais charge au nyoso. To pesi yango na Blaise Boula. Et outil na ngate et outil na famille. L'ingénieur c'est le bout. L'ingénieur c'est le bout. L'ingénieur c'est le bout. Famille Leli. Maman Leli. Charge ba pesi na yo. Et au sala bien. Merci beaucoup. Ciao. Éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas bas ces autres traités frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinginalis, on te présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes hémorroïdes, internes, et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme comprimée dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, tout, maladie, l'auto, méamycine, crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine dans le menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa makasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété et bon cannabis au Congo. À part qui si on a si côté de la bino, tous les maladies nous auto traités ou tous les préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple.
et ma contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda toza na plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na